2024 ebani pena en tout cas bien. Ok. Il y a un système à Mawana Morgue. Wow. Autant avoir un stepdad. Donc veut dire dans la palente, il y a step. Ozo bimisa siko biloko o nako bimisa boy na télévision te parce que bilo mususu il faut protéger famille. Basi baza on dirait ba partenaire ya Satan. Oh, Ya vie. Oui. Fallait pas na tia ba sko ba sali na 4h du matin na 5h du matin mali les mak hiver. Après à kende boy soit si ko na 16h na mali soit ke sous shopping. Nga koko na vandi na ndak na ozele. Women, we need to make the right decisions in terms of the men that we're choosing. Mais ça makamususu on va ndaka atozela mobala sa ila yo. Our community, are we bad vibes? Est-ce que toi exprimer B? Yes or no? Because you know, Also, because you're God, emotions. because you're God, because you're God, you can see the future. You're saying que so nah. Open ça soit bongi encore ma fière to finae. Pour mon isiko lelo, basi na biso ba generation na biso ba komo pesa pouvoir pas ba Nigeria pourquoi. Ladies, boye barango que traditionnel, biso mibali to préférera moi sur la vierge. Welcome back. yes, we back again. Yeah, 2024. We're here with another topic, another guest. Toyena Sije Mususu, na invité Mususu, invité à Sika. Alors, tous en invité na so can you introduce yourself? Bonjour, bonjour. I feel so honored to be here today. Merci beaucoup à la team de parler. Je m'appelle Cynthia Kams, modératrice, présentatrice, News Oboyebi. It's lovely to have you here. Thank you. En tout cas, bienvenue na plateau na biso. Yeah. So she's a natural anyways. You'll see. Cindy, hurry. 2024. 2024 ekendeni. 2024 ebani pena en tout cas bien. Okay. Il y a un système à Mawana Morgue. Wow. Donc toi est-ce na mawa mutu te. Donc so zana eloko nozo sa na 2024 ko kela mutu marate quoi. Vous comprenez Cynthia? So that's what Mawana Morgue means. Yango wana vient na biso fali okay, papa. yeah, I knew she was going to say. Aya toujours na moi slogan mo boy pona obandela année. Okay. Année wa bandi biso na Mawana Morgue. Okay. Année passée ezaki focus silence. Mais alongoli biso moi silence mukie. Apesi biso Mawana Morgue. Donc le roi yo sala makamno ya ba presa eloko wana sala wana. Ko kela su mutu marate. Donc so mutu mo aza pembeni na moi compétition mo boy. Qui est na opena likolo Mawana Morgue. Nde mo pena yo, nde mo pena ngai. Donc yango wana 2024 déjà. Let's go to our first question once again just to help us with the conversation. What's the impact of losing a loved one? Once again, kukufela is an impact ni. On va répondre. Cynthia, do you want to go first? Omoni tanzo kake mutakufi. Na famille na biso jamais. Ba famille na biso, ba vrai chéri ne toza na famille na biso. Ne ba to linga famille na biso. Jamais otali ba leki ba vrai show. Là ba yaya ba vrai chéri nyonso bi. Na famille na biso te. Parce que salami que janvier leki nanga mobali wala nanga abenga pour me dire ya Cynthia azaki mulai muscle mulai vrai Joma to imikezo le mukembe bo mukezaki. Donc si je te dis il était beau comme sous na posté je crois Cindy zaki yo otindi message bi mobile kitoko je crois c'était toi la posté abi mobile kitoko ngamo Nathalie abi petit na zape bien on m'a ba momi bazo landa ye petit azo gérer pe 2-3 momi je nga pe na leka na petit c'est la fille. En janvier il m'appelle mutu boya kufi abi sorry on a déjà en Angleterre abi sorry mais la famille na biso to yebi ote and et salami que c'est très important et salami que na novembre na sombi matela asika parce que matela na ici e bebaki siko pona somba matela bi so na sombi matela o mona ka elo mo yo salema I don't like it na somba matela te mais somba matela sika za sinya mabe non c'est pour ça que je dis c'est très important pour la histoire na sombi matela asika car matela le lit tout jeté j'ai dit OK na changer non mais lo asika na vie dans la chambre. Asomi matela sika na sachet nano na bi dans la sachet teti na osomba biloko ase wana tout na sachet na tsi yango première semaine à la Libye sans problème donc normal ça c'est mieux que matela on a zaki nango avant nake musala un vendredi le 7 novembre nake musala
Et après Moussala, na posté les kinanga, oh petit frère, I love you, happy birthday Pierre-Alain, this and that. À Coxy, 23 ans. Nake Moussala, bon, ça na Prima, tout près de la maison. Mais pourquoi on a tout ça qui n'a pas iPhone, il y a les lotés, donc pour Internet, il fallait na zone anda ku pour na mona. Donc on a posté avant na bima, nake Moussala, ta na zone na bi ah lui, faut na benga Pierre, faut to benga Pierre l'anniversaire na yi. Abi oh, auto posté à un hôpital, on blague. À un hôpital, non. Moi, je n'ai posté des photos avec champagne à Moué. Abi happy birthday. Après, hier, mais auto posté à ces sondes na zolo. Abi attaque. Et on me dit, again. Parce que les qui n'ont pas la sickle cell anemia. Si on a sickle cell anemia naie, ezaki que so mali le bêtier makasi eko affecté. Donc to yebi que na novembre so mali le bêtier makasi to yebi que eko affecté. Anniversaire na novembre. Na novembre. Son anniversaire c'est le 7 novembre. Moi c'est le 7 septembre. Comme toi. Pour la bateau, c'est que ça a condition de affecter mingi pas noir. Ils ont condition à makila. Donc makila mutunio sont normal les ala na moi shape mo boya moi rond. Mais ya bango ils ala moi ba shape mo etenga ma donc ça la so les autres les kana na ninga makila ninga les kana nzoto et ça la moi ba blocage et ça la ba close na kati nzoto yango mona ça la ba douleur ba pasi wana na ba malili et yaka mingi na bata malili et ça la bango ilo ba benga crisis so ba koyi na sickle cell crisis ba kota mingi hôpital esenga pena fo ba kisi ya makasi ya douleur ko ezala pena douleur makasi donc toujours il gagne la douleur la douleur mais tellement il avait 23 ans donc tomé ça na eko ya nango olali ovani non hôpital une semaine 2 semaines batinde le facture au foot si allez tu vois c'est tout dans tomé ça na et vendredi wana siko na bengi na ngana benga na ke musala mazongi na bi vendredi jour et anniversaire c'est le jour qu'on me dit que non il est malade tout ça comme ça il est à l'hôpital hein non mon na bengi oh il est à l'hôpital ouais mazana ça va pas de problème hein sur la kutu yaruke yake wana na bana ba Marjorie ba Dulcine en fait ba uti kuna pas de problème samedi na ke musala. Samedi na kemsa tant qu'on a kemsa na zongi moteme beti ça nga pasi na ki vraiment pas na vandi na bi OK so na zi bus na butu oyo na ke Victoria na zi bus na butu lobi na tongo na okoma na Allemagne je na ko bienti na bengi na nanda voilà mutalobi lorote donc na wuti na 20h je pense c'était 19h 20h na komi na ebi 22h bus ezati Allemagne na vandi na bi na ko motema pasi na bengi je dis maman ita oui non comme te ma passi cousine biso ko kaya yambi téléphone abi non Cynthia na uti kuna ay biso bonjour ay weekend lundi robima na moi je fais non comme te ma passi guys and à côté qui balali c'est que na coma 2-3 years before pas pour na si que c'est aussi simplement pour un autre epema tant que ba côté na coma na santa kango donc na yabi something is wrong na ke classe na zongi na leli babenga que non balalisie c'est pas qu'à côté na koma balalisie simplement pour kisi et kota moi induced coma induced coma donc c'est exactement donc c'est basala on so ki mutu douleur eleki zo bunda tellement makasi ponzo te pe maleta ba traiter douleur balalision na ope manqué et puis là tout le basé que ça auto translate pas bateau ba ota la biso eza maladie auto benga maladie SS eza SS eza aussi AS eza AS eza SS par exemple na pesa exemple na ngana AS mais na yoka ba douleur yo ça la douleur mingi ba bata AS basala ba crisis soki malili penza na mukongo OK mais exact na ba niveau ba pas citer la crise mais na yoka vraiment douleur moi aussi c'est la même chose. Et puis ming na hiver na yoka pasi je crois ils ont beaucoup awa donc na comme na lenga kama muke ou bien nazo simba mais j'avais ça na yeba ite zakiango donc na yeba kaso ki eloko ezana leki na yeba ka connexion na biso ezaki vraiment makasi et puis ça fait que samedi wana na bengi non Cynthia vanda yaruki ya uti kuna eza kutu na yebite so baleki na bazana ngo mais bazana vidéo ba autotala ye na hôpital parce que hôpital na ndako eza
5 minutes, même pas 2-3 minutes. Donc, si on bimi kara, au commis à l'hôpital. Donc, bazaki misatu, Henriette, Marjorina Dulci, au total en hôpital, bazobina, ouais, bazobina, que ya pire la zabia obimana et lundi, tu retrouves ça à fête. Tant ba commis ndaku, le jour là, samedi, on a battu ba ke fête. Ndaku mobimba, nga naza na Londres, nazo lala. Oza une idée ya kozwa na ina idée mais bayebisi nga kokende te parce que aza na ye bien to totala ye comme le week-end babimisa batu te na hôpital babimisa lundi tant docteur aoya moi je dis vous êtes sûr oui donc pas de problème donc na vandi nanga mais déjà oza oyoka déjà bien oyoka bien te na bi na linga boye te et puis le fait que nga mon aza bango ebele baza kuna en Allemagne donc distance wana donc ata problème à muke pour nga ezala munene ezala grave parce que naza pembeni te c'est fait que batu nyonso na famille bake famille batu nyonso bake ba fête na je ne sais pas quoi babimi bazai tout le monde est à l'aise parce que bazo mona ye azo so na bango mo azo lala azo lamuka azo so na bango et puis dimanche babinga 5h du matin na yo ki téléphone 6h na yo ki téléphone 7h na yo ki téléphone ndako et puis téléphone ndako na lamuka déjà exactly donc famille lui babenga na téléphone ndako te babenga na téléphone mobile famille nanga bakoza babenga na ndako mais pourquoi vous avez m'appelé à 7h 8h comme ça jamais na ke Nathalie na moni numéro ya ndako ya mama leki abi never parce que boyebi écoute abi no cher why would you do that na ke na chambre et puis je vous dis pongi moko na lalaki ponga na zala so makele lumuke na lamukaka mais na lali bien na matela wana omoni so komi wana matela donc okoti vraiment na matela na kotaki na matela donc nazo lala parce que téléphone na zaki peme na yoki yango te c'est ça que je te dis matela wana c'était très important na histoire nanga parce que c'est symbolique parce qu'en fait je pouvais bien dormir avant na zaki boy mais je dormais très bien na yoki téléphone te. Et Nagui, I don't know qui m'avait appelé. Je pense que c'était Marjorie Dulci. Et puis Geoffrey. Ya Cynthia, Pirale, il est mort. Hein? Non. Vous avez écouté comme ça ici. Non. They're like, ya Cynthia, Pirale. No, it's not true. And I started screaming. C'est quoi distance. Na kokolela vraiment liboso ba tout donc na mela kolela na mais ça why was that why is that is you know you don't want people to see you in that state is that like is that ni nango pour oyoka sonyo olela na miso ba eza sonité eza simplement que na koka manjo eza simplement que na koka te ezala difficile mais tu sais que tant que kolaka balakisa biso émotion te tu vois et c'est ça une chose que ezala ba parents na biso balakisa biso te batu na biso te how do you feel bonne émotion na yo tu te sens comment qu'est-ce qui se passe toyebi yango te donc parce que toyebi yango te na moment wana toyeba te comment qu'est-ce qu'on doit faire comment gérer et puis aussi, je pense bana maman abiso bana maman na tole laate. Tu vois maman abiso déjà aussi azama mutale laate. Maman leki na ngale laka. Donc il vraiment au moins a vendu on a ça bandi au lela tu dis OK, il vraiment azolela. Biso ce que tu as moi to like ça vraiment ba feeling stay. Biso to lela. Na biso bena to lela ka. Yeah. Mais iloko na bakanga ngote. Mais ils en battu soupe na les nature na bango ba kokolela nde na miso ba tuti parce bata bon baza mingi bato ba bomba douleur na mutema moni et puis affecta bango moi trop ça c'est qui bato tozala ko mabena na miso ba tutolela pour net ngana lela kana ngai et puis na isa bato na ko botika na lela pour muto na olela aza mutu ya mingi na bomo na vie na nga donc histoire nous kende mona moi ngai pour to kufelaka cousin ngai azali peka na 23 ans jeune garçon kando lobi ezalaka ba o bazala moi il pesa na 23 ans oui akufi na 23 ans 23 ans wow, okay ezalaka ba o bazala pena
bata bolingo na famille bato pena so aye faut bino bo sentir pena ki aye ba mo ezala ka bo préparer kiti bo vandira na journée peso ki na ora bien ba bengi bino ka diku bo ekete mutu bo akufi et puis ba liwa ba distance non zo ba ka bongo eza dia ba liwa mo eza très difficile net nga bo na zana nga na contrôle ti na perdre contrôle so ba benga dia liwa distance image idée na nga liboso za dia na kota na voiture na kende place na okena yebi na ngati na kota kaka na kende pour nga famille mingi eza pe libanda Londres donc atale tukufela maleki na biso na kota na voiture pena na kenda nazwa bana to kota voiture ya 5 personnes mais to kota 10 personnes biso mona on to finali to finali misu ba vai pena na ba kofwe ba ni to koti to kei po esenga fo omona po ondima surtout ba liwa o ezala moni to ana deux sortes liwa to ana liwa o ezaki mutabeli maladi bobi ke mutabeli na ba mort sibi o ezala ka bolam ki ba bengi no mutakufi donc tous les deux sortes liwa ezana ba impact différent mais douleur ezala eloko moko mais impact ezala moi différent omoni pona nga j'espère nena moni la ngo ke ba liwa malgré nga pena na ndimite na komesa na eloko babengi liwa na komesa na ngo te mais na komi mo muke ko comprendre ngo surtout mingi pe na domaine na musala na nga na komo comprendre ngo na komo zongo pe na ba vision mususu baliwa o ezala ke mingi mutu aobela so na kuta na ba ka bongo na komo linga mingi ko pesa toli ke so bwana membre ya famille na bino mo bo déjà abela na ye ou bien abeli maladie ba docteur ba pesi ba délai ya ba jour pona nga eza mo moment mo boye pena bozwi temps na bino ya kovanda ya créer mo ba mémoire ya ba suka wana Siko Cindy, I just wanted to not a commentaire na makamo oyo lobby parce que par exemple votre obazaka peut-être bazana moment au bazo koufer la mutu peut-être un cancer la cancer end of life ça peut-être couple weeks couple months but pour ça congolais que oh non ne ba PC 3 mois boye pour ça là ba memories ba souvenirs pour nanga congolais un peu étrange oui parce que pour na un moment fois ça milanzamba ça miracle yangwana nzamba ça miracle mutangwa bika akufate alors peut-être message oyo ozoloba par exemple basala ba même minele basala ngo bien congolais au capture ngo bien minele ba ça que ba yebi que maman tikali na 3 mois peut-être azana projet au bala te mais au bala parce que maman fois azala wana peut-être moi vacances bazana projet à vacances ba beti vite fait parce que ba yebi que maman atikali na autant de jours autant de mois et tout. Mais Congolais penza waneza matin à prière. Et waneza lo faut matin à prière pour ça lo kaneti yonde mtu ngo lia mamba famille na bango. Oya na conseil ya bongo ba omuntu de mystique. Mais en réalité na ndenge to komo comprendre makambo ndenge kendaka na ona zo. Na ozo so na domaine na ngai. Na domaine na ngai. So dia ba ebiso ko okufa. Okufa. Nzamba zala na oui. Mais liwa esalama bongo tosalama poto botama poto kufa mutu moko otikala éternel aza na edi ozomona donc mpona nga tolekisaka temps ebele tolobi teke prier te prier mais prier membre ya famille na bino wana akee na kimia nzambe azwa molimo na ye mpo eza eloko moko boye tomona eza eloko ya pasi eza pasi mpe lelo mpo bato bakoma okomprendre yango nde biso tokomprendre yango mais et comment pour n'engager comment le mot peut moi un peu beautiful ko participer na ba famille même sous ya ba place on na kindara so ba biso ki muto okufa ko mona muto ana zo kufa tozo ko sunga e na ba journée ya suka ko participer na transition in wana ya bomoi na liwa ozomona it's actually c'est comme par exemple tant yo mona when you go to work au pesa biso ma par exemple pour ba congolais peut-être ba comprendre ngo ndenge yozo lingo expliquer ngo basala ngo ndenge bazala quand na biso ba yebi biso même na ba hôpital ba yeba biso nde tozala to yeba dia so congolais akufi to ba pena ki te bo préparer ba chambre pour ba yebele ba kotonda wa misu ba ndokoya na mabele banini
donc bayebi C'était la première fois. Hôpital, les flots nions ces équerres retournent. Yaka wana ondire donc ondire ça le mo boy poto confirmer que mutakufi faut to mona so moni no na misute moyo ndimango ezati ozomona pona ngai mama kufa na cancer ngape na temps wana na kimarango pona linga pe mingi te na mona mama nga zo kufa quand même mais so na yebi ona yebi lelo so na yeba kyango à l'époque nengena mimela makambo ndenge mususu pona moma na mutu akufa na ye donc il a bapesi ya bakisi ano ezala bakisi ezala bakisi moto pesa na basuka boye po to yebi ya ba réaction nzoto esalaka so mutu akufa eza ki ekalme mutu azala trop agité te po liwa déjà bangsa de nati oza pena mo agité oui oza agité bi kozotika mokili kanda donc tozana kisi moto pesa bango po ekalme bango mo agitation wana kisi ya douleur na bon ba kisi ya boulot wana neti ko sanza banini donc so pona so nga na ibe ona ibi lelo tenenga na za pena pemela mama na ngai na simbe pena loboko na tele mwa nzembo na iba ya bimisa balboma ba toma lokofe nenga na tele pena disque na pena bimisa ya toma lokofe ya héritage ayoka banzembo na tinde babwaka toyo ka banzembo na ba louange alingaka mo ba bougie banini et puis to préparer ba biloko ezalaka ke et senga faut qu'on prépare neti ba life insurance potellement to ki marango moi on préparer même biloko ane ezati ozomona tellement bo ki maliwa le mama kufenga pe nazaki moko bato ezaki akobika mais lelo ona yebi lelo nako kesu na makambo na bongo te fona linga mingi nazala wana soki ekuti mutu moko ata pene na nga en tout cas nazala na pona insister na transition in one to the next life because it's a transition into the next life. It's death, but what comes after death we don't know. Okay, I have another question. My next question is, what's the stages of grief? Parce que mutakufi, c'est the aftermath. Oh, il y a qu'après mutakufi déjà, c'est que na étape eza ndenge sozo okufela. Some people, par exemple, on a na yokaka parce que nga vraiment na kufela te, par exemple, pour toi aza vraiment proche. Ezaka naza na camarade na aza oyebsanga aopesanga kanda, eza neti aoyokakanda. Oui. Aoyokakanda. Ok pour na nini? Oui, et puis ça va méchant. Sometimes c'est un peu que na yoka pe bat musus baloba que atiki biso na des autres aoyokakanda, some people you know esa la bango kanda. Ezo dépend na ba circonstances. Ya mutu ndenge mutakufeli. Ozomona. Mais procédure ya ko kufela na ko grieve on a lingala to benga on grieving. Non, ça je sais pas. Bon. Ko grieve ezaneti ko lela mutu ko lela mutu kufeli. Mesana nango ko comprendre ko accepter donc eza procédure. Mais zo dépend na mutu o ndenga na captura ba procédure nango po biso to kufeli trop OK. To kufeli trop. Donc eza ile ote ba mesana nango te mais to koma ko comprendre nango ndenge peneza ilaka ya moninga mingi na ninga ko tsaba commentaire te so mutakufeli so mutakufeli azo poster trop na Facebook botika a poster eza te ka ozela aoluka attention na bino eza ba sentiment na yazo bimisa ata zo poster na ba snap inane 3 ans yo tika eka bon etali pe yo te po yo mukufela yango wana yo mukufela total pe ba réaction na pona ngai kokufela za na ba étape o esala ke ezongisa ba choc so na pese exemple ya cousin na ngai Christian akufela wana eti na mois de mai ndeso na bosanité na mois de mai jour akufeli déjà eza de premier jour nanu ya douleur na passe ya grieving ozomona boko lela ndenge ezala kaka après ta mo boyele boya biso lingami so to kufe to sangana na famille là boya bo sangani bo consoler moi qui me koti mais boyebi ke beaucoup feli neti ngala ya kufe na sala 4 jours na sukola na ngati na boya na bimaka na chambre te lo te na sala ka lo koti absolument normal donc après moi ta mo boyele batu boya ba aussi porter bino ba ofensa bino boko ma pe moi calme moi qui me kota ka kimia te ke o kimia mais moi qui me kota na benga on est moi distraction moi distraction oui yango distraction oui yango ba matanga pe mo pe esala bien kaucha na biso ndeesa biso loko esala loko ba benga matanga ngapo na ngai sunga ozomona eza na ba positive ya pe na ba négative non bien sûr
so topusani sikoyo tolela tokomi na mois de juin ou juillet anniversaire na ye douleur ezongi lisusu ozomona te anniversaire ezalaki na mois de juin te eza na août sorry na juin wana na août lisusu anniversaire tokundaki yo ndeye na bajuin bajuillet douleur boye su na baaoût bongo anniversaire na ye bopusani su na baseptembre bablomo anniversaire ya mwana ye bopusani su na badécembre ozokanisa ye non-stop noel ozokompa botali su noel christ azalaki awa aoya na mwa eloko mwa nini donc atie mwa ambiance eloko nyonso ezalaki lokola neti ezorapele bino ke moto wana aza te bokoti su bonne année christ aza te akoti ane wana na bino te donc lokola neti kamana nanga patricia atika ye biso na ba 2000 awa les mêmes choses na ye ozomona 2022 yes so donc akufi lokola neti na avril anniversaire na ye ando préparer kuta anniversaire nde ya 35 aboye na bajuin bilo mwa bongo toleli su douleur ozomona chaque fois na baanniversaire ya bana na ye bokanisaka ye ozomona noel lokola ezalaki lokola neti premier noel ya bana sans mama na bango neti nga boye ide ezalaki ke te toluka tocouvrir mwa vide wana tosalela mwa bana na mwa eluka edistrait bango mpo so tobi tosala yango vie mobimba tokokoka te mais na mwa moment wana mpo une année wana ezalaka très important ozomona mwana nde azolinga ya graduate boye asisa classe douleur lisusu ozomona donc esilaka te eza procédure baétape ya grieving c'est différent accepter accepter so the first one you would say you have to accept. Understanding what happened, donc comprendre qu'est-ce qui s'est passé. And je sais pas si accepter and acknowledgement, accept and acknowledgement is the same. I knew he was gone, but I didn't accept it. Yes, I didn't accept it. Et ça les siko ne to le bi ke ngas ko na lela vraiment te. Siko pona lela batanga esili bakundi abi ke na ya na boma libala. Nazonga na ngova na bandeko na ngai. Pona mona bandeko bana mikie ba mesana boite. Abi non, zonga. Ok, na zongi Angleterre. Siko pona lala. Na mbetu wana ona lala ki pungi ya elengi. Fena mela. Na koma siko komela alcool. Donc so na bina bando mela na komela pona lala bien champagne, rosé et l'oronios et puis so na meli boy na olela. So na melite na olela te. Et ça les que na kati university. Babi non au katate. Kende au la counseling. Jamais. Moi je suis non à cause de counseling te. Prof n'a forcé nga bisinte oza maye le ozo bate. Kendo sa counseling après zongela classe. Na kena sali counseling. C'était it was the best time. Thérapie vraiment vandina mundelo aye biote. Ozo bimisa siko biloko nako bimisa boy na télévision te parce que bilo mususu il faut protéger famille. Siko epa na ye kuna o protéger famille te bimisa kaka aye biote. A olukane pe mbila te lorote dans na bimisa na sala 6 fois. Après 6 fois, I need more, j'ai besoin de plus. À partir de là, ce qu'on a accepté. Ok, il fallait salema. Mais, moi na azawana, si on a lingi mwana te, na lingi ndeko nangayi. Leki nanga ba yebisa ki robota te. Parce que na maladie na yo, robota te. To pese ba kisi moko robot sauté. Première fois, copine a zemi, a perdre zemi. Deuxième fois, copine a zemi, a perdre zemi. Troisième fois, copine a zemi. Il y a Cynthia. Azana zemi moi je okosi. Ti boroyeb sanga isusu ke zemi wana ekei. Ti ko pesa nga ba sentiment makasi boy. Abi no yes Cynthia nganza ba yebsa nga na obota normal. Ko bota na ba bank wana te nga na obota normal. Nga za mwana nzambe. Na côté doute. 3 mois. Moi ça za zemi na bungsi leki na ngai. Donc et comment qui donc na mwana nazoka mwana zokola na libumu nga leki na kuna zopola. Donc na bano kokango te. It took me years pour accepter mwana na. Malgré abota donc accepter qui est mais pour vraiment
Et ça là, il a vraiment passé. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça là, il a vraiment passé. Tu vois. On a si quoi qui acknowledging. Tu vois. Et bon temps, on a bon ça et ban na liboum. 5 mois, na zemi. Ma esopani. Ça, c'est la deuxième fois que grief. Donc, ma tanga na loss et Jesus na vie na ngai. Zemi na liboso. Ma passa. Ici, na des sacs. Ma esopani linga na ndako. Hey. So sorry to hear about that. Yeah. Thank you. Nathalie gauche, Nathalie droite, na sali nini nzambe. Zemi na luka pendant longtemps. Nzambe. Bamenga na hôpital babi non ba no baza tout baza ba mike trop. To yebite. Moi je fais jamais na kokufela mwana ngai te. Nga biloko na yebi yango te. Babi OK neza boye. Il faut au vanda awa ou bien to memi na hôpital mususu. Moi je OK bon memi na hôpital mususu. Hôpital wana binte to lingi ete. Avanda na nkuna. Bavanzinga. Babimisi mutu azaki na chambre azaki nga moko na chambre. Après 3 jours, il faut qu'on a dans l'hôpital parce que on a bana bangaza ici ba koli. 3 jours on est coquille. Bana sko ba komo bima. Na vandika bo na constipation. Docteur on a yé, nurse a yé talinga. Moi je non constipation, faut na kin des toilettes. Ah oui non, it's fine. Moi je non it's fine. La bengi se meki na lui fifi, non yo connait constipation mais il doit arranger gabi Cynthia. So zomo nezo continuer eza bana moi je non ngaité donc nazo boyango omoni na bungisa déjà leki j'ai accepté. What was the time? 2013 il y a Pierre Alain et les enfants 2019 décembre 2019 fin de l'année encore c'était décembre 2019 fin de l'année pas et salami que non. Et bandi na bengi lui yaka na hôpital na bengi my step mama banda na bengi famille boya parce que nga mona okukate mama na vanda kana mbeto na sala boy mona bima pouf na mona bena o mona te please non après na bi OK comme tous les bana bazaki na tout sac musu satikala stillbirth. He was a stillbirth. Depends. He was stillbirth. Yes. She was. Some of them are born. Yeah. Yes, like stillbirth. Yes, like stillbirth. Parce que my name te sopanaki. Ah, yeah, placenta. Yeah. Après, ce qu'on a dit, OK, comme ça m'a passé, musu saza. Dobotika, mususu. Non, moi je fais beaucoup si ngana ba na nganda kukende. Oh non, soto tiki boyo kufa. Na kende nangai. What is my problem? Na kende nangai. Ngana koza. J'ai dit, nga koza ba mama bibembete. Nga koza mama bibembete. So I prefer na kena na bana nangai. I don't want to be here. This world is cruel. This world is bad, is mean. Why? And then ba forcer ngai ba sali nyonso mona bimi. Na simba mona nazolenga mona nazolela te nazolenga. But bangi bazwa mana I don't want anyone to touch my child. I couldn't control myself, but and I fell asleep. Cynthia, it's fine, it's fine. But she, no, mwana kei. That's another form of lost. Oh, but barate. Omoni lost is a bandenge bile. Et puis okufela o ezaki okufeli mama, okufeli mwana, okufeli ndeko. Nyonso ezalaka na ba eza na ndenge efe nango nga kina matanga moko c'est différence par exemple différence oyeba te mais problème ezaki yo nde fo yeba ko comprendre faut to bato ba koma na niveau ko nga kina matanga na kufela mama na ki matanga fille mo ba après biso kundi mama biso 2 mois après akufeli mwana na yisi aya na o comprendre yo po nga pe na to kufela mama abisinga yaya okufela mama okufela mwana elo monte partir wana na zwa leçon donc un mot pele to ke na matanga to ninga to consoler ba to photos à la pena très vigilant na maramto lo faire très attention. Je veux aussi parler ça va conseil par exemple I don't have that experience mais peut-être na ma oboko ebisa bato oba otala biso mingi ngana loba ke so mtoke matanga mutolela botika to mona mingi na coach na biso ezalaka ke kolela mingi te non kolela ezalaka ya mingi te ezalaka ya mokiti okufa te so leli
koleleza nango kaka kolela ma miso ekobima dule ekosila so obelaka tension omeli bakisi no attention so motu esui yo omeli kisa motu mpasi mais kolela te baconseil wana ezala malamu mpena mingi te et puis be strong. Sometimes be strong is un problème mais si capé mutaza moins faible. Pour mutafeli aza très important na vie na ye. Ya lo maman beaucoup linga pendant 35 ans ya vie yo ebsanga na za strong. Na mone soute. Yo mto me mangala ke mone. Donc na za nga strong te na moment na yo tikanga na za la week. Na ça oui exactement. Donc faut ba ko contrôler moi ba mona biso yo to nga ko utiliser. So to kena moi. Pour moi c'était eloro ezaki passe ici parce que zo sentir bana bazo ningana. Et du coup bana bazo ningana te mais parce que ça moi s'il faut toujours babeto moi ma moto donc fallait quand même babeta maman yé auti almana yé abetinga ma moto siko ma moto obetelanga nini ba beto ma moto otiki bana bénéfice ezanini après ça 2 mois après nazi choc mosusu ya camarades car ba choc car makambo basala ki je te dis que makile bimangai nazaki normal nazkundaki et puis covid ye na mikangi vraiment na ndako mama sikotanga ye nazwa voiture na bilelo na osilisa ponga ko vivre boete nga ko za mutu te ke o bazo seka après baseka isusu aboti bibembe nazwa voiture na bike nga na okeno silisa vie na ngai and then maman elle était à côté de moi elle fait hey mutu a sauvé kinga ezaki parce que ma kanisi nanga ezaki ke non sinta lelo yo pe ba okunda yo après c'était ça après na bi na bano tamba net mutali boma na voiture na bano tamba na ba speed moko boye parce que nga za vraiment attention quand je conduis mais na bano tamba net mutali boma nga il faut na si sa vie na ngai na kufa na ngai kaka mais et simbi peter bi comme ça na lamki na bi yo omi bomo kende li felo why never mas pour bana I think that was when I was like Saint-Esprit like ni nango non on est sous Saint-Esprit te za yo moko po yebi bible on te dit don't do it et vi wana nzam tapesi yo roza ngote na vande pe na yebi ke bana ngana leki nanga bazana lola leki nanga azokutala nga bana donc nga il faut na sa nyonso pona talela mwana il faut to sala boy na sali siko thérapie. Après ça, on a sali thérapie. Parce qu'il fallait qu'on a comprendre why. Parce que même si tu as accepté, au yebi que salami siko, et là on a la thérapie, on comprend pourquoi. Siko et là salami, il fallait en avril, à partir de mars, nous avons commencé à la tcha. Na qui pas mutobi na comprendre nous autres na ça la mystique. Abi po nous autres na izo bongama obota. Donc toki na dilemme pour makambo iza trop yeah tokota siko na dilemme bon tozwi moi sujet batindeli biso o tobengaka dilemme et pas mutu moko anonyme apesi biso question ya kana situation moko ye auti ko passer nango alobi nakufeli mobali na ngai tosali 6 ans de mariage na ba période matanga ba tante na ba mabu kilo bino muka bobi ba mamba ba famille wana ba semeki ba opena ba yaka pena opena ba zala mo ba façon ndenge o zala kile obalana kina mobali ba mpe ba yedi balana na yo Mama seke banini. Bazo ya matanga. Bazo bakete ngande na aboye, lokwa na kufeli mobali funa la na ba mabele banini. Siko to bosa na te, mobala on pa kufa nini na décembre. Dona ba malili ya mboko yo. Na douleur okufela mobali, na douleur okufeli papa mwana, bolinga subala iso na mabele na hiver. Siko ye pona ye azo comprendre te pourquoi bazola lisina mabele. Donc babiloko eza biso babiloko mwa ba coutume, ya ba coach na biso ya zo comprendre ngote. Po ya kola na ye mingi na poto. Et puis akola na poto, akola pena maman mo bo emso alandela pena babiloko na mwa trop te. Mais abali na famille mo bo baza ko makasi na ba coutume. Donc aza mwa confused. Po ye posa na eza ke ndinga kufeli mbali na ye ala na mbetu place bandola na mbali na yo ka mo basola ba mutoki bani. Non ba sentiment neza nanu. Mais ba oyi se fola na mabele sko pona yo asa nini ayo kaka semeki ba bokilo.
utake na ona ninga kibana poto. Comme mwana poto. On a kolo ba eza que surtout na kamaba kutinga na exact que na ko boya kutinga na ko boya ngo jamais mais I need to understand like faut na comprendre na komi déjà mukolo. Par exemple naza déjà na moment ya pasi après bo ça ça ba gymnastique mo boye na comprendre te na ça ngoti. That's for me. Unless bo pesi nga penza explication ou peut-être na ko comprendre. Maybe I won't agree. Mais explication moi boy on a ko comprendre peut-être na den na ko ça là peut-être na là na c'est peut-être you know ça bien te mo meto you know passe boza là na ye ko là kuna OK peut-être ça kata bon peu basuki te nga penza ko kata nga nga ko kata nga suki te obo sukola nga don't do none of that mais manga l'église to prier you know na yebi déjà que jour you know ba sala ba enterrement le jour ba kundaka pasteur a sala prière ngolinga bag wana ils ont un problème te parce que na yebi que eza you know makamba prière ba the other stuff so aux an explication ya opesa nga ya bientôt o nga na ko comprendre na ça ngoti ko you know ko van sanga na se o van sanga na se for what reason I'm already stressed I'm already crying and you're making me sit on the floor for what reason pour partir ça olungola bag eza o baluba o let to pesa ba va so that they was part wana to comprendre wana longola nga bag parce que siko to kabwani ni bale sili siko ya bakolala bana babele wana yote nga vraiment solution ni ozo commentaire bo pesa nga explication bo kabiso bo pesa nga explication wa bo la sanga na se bo van sanga na se for what reason parce que na solution na o ça on a déjà bien tenance o kangana mabukilo libanda to ni bokuta na cimetière vani sanga pesa nga explication faut expliquer yo you have to give me an explanation mwana poto ya pasi ki mwana poto na baboko yo give me an explanation mabukilo no manque au respect na femba explain it to me it needs to make sense yeah Sinte yo conseil ni opesa déjà ki mwana poto oyo toza nango matanga eza susu na ndako te tokuta na salle na mutu oyelanga na ndako te po alobelanga soki nde nini toza na place te baleki nanga bavandi na mbetu na bana baza na mbetu bango nyonso nakolala na miso ya bato nakolala na se ya kitambala ya noir nyonso nakolala wana maa miso ebima nango te donc boloba na bino eloko te mais so nazongi ndako place eza te tokuta biso nyonso na salle tolue église tolue salle biso nyonso kuna après na butu wana motu na ndako na ye you know one is up a system after COVID you know after COVID yeah you know by name atang ezaki before COVID to biso nyonso kolala place moko everyone in the house is a suit ma comment bon biso na famille biso eza non mais ça c'est famille au moins la différence c'est la famille neti matanga maman famille biso nyonso tozaki ensemble mais ba camarades oh nani et pas bino to bana biso nyonso mboka moko système wana pe komi makambo que to kutani na salle matanga ezaka na weekend vendredi samedi toza na mwa salle to louer everyone there everyone else neti nga kutu babiloka basala ana na linga ngo esu te te neti nga boye God forbid so ina kena nga il a kotano nga na kati ya cheval ti tena li biloko na te ngo za bien boy fa to botanga na ba cheval wana te bolwele nga basal te botanga na ba cheval te botika na kina nga na kimia ka bongo botik famille nga sisa makamna na nenga mipandika ndi ba osala mais o basal ba mikate batabe tumbami poto ko mona ba ba sepela te ba wario ba olelanga ka na TV yaya moi to comment mona na ba matanga ba olela pena mikate mona pena mutatele mi opese de mikate mikate ba wa ba linga mo contribution omoni il faut balela yo ndenge yo vivaki neti leki na nga tolela na ambiance bato bazo respecter kolela ambiance ngapi biso na ambiance mais bato ba respecter suba matanga ti on a bato oui mais ezasko parmi ba biloko nga na lobiki moving forward neti nga matanga na kenda esu na sentiment donc so to ana connexion te no ya matanga na o oui c'est vrai ozomona pour fona respecter bembiana yo mo to mona bato ba ya ba matanga ba osa ba aventure ba kanga ba photo na ba cimetière bani bien te na mona ina Facebook mutakufi bato bakena ndako na siko ba osala live ndenge bato mort ba yo nzoto and stuff like that moi j'avais trouvé ça un peu bizarre même ba told you like why they go live like bon ngapi na zoki ba vidéo yango bato ba bato belé pe etungisa bango déranger bango comme si membre famille muto wana
emso bayebi peut-être mutu na bango akufi mais bino déjà botango na Facebook mais selon ngai nde na comprendre nango et pas ba congolais eza likambo ya culture soki tomoni te moye tondima eza te mutu abengi yo biso okeki ngandi akufi te akufi ndeni tozalaki nde kaka lobi siko mpo ondima fo batindelo video yango omoni ke esalaki emso bato basala live mpo tolingaka bongo mutu asali live bino nyonso boyengulu mpa na ndako ya mutu yango emso yo na mutu yango omona 10 ans passé mais oye na ndako ne kosani donc ezaka parmi babiloko tolobake fo tokata na communauté na biso mais toza non ata embele mpona to mais na lobela ngo te mais nga pe natalaki live yango il fallait vraiment nazala sûr que non accueilli vraiment yo pozaki parmi bato esenga komona nga pe nazalaki parmi les gens là que na vandi nazotala donc eza vrai omoni siko that explanation makes sense to me now mais ezala pe na ba limite l'ami bien sûr ezala na ba limite eza te que boke na mok bo filmer longa bongo mabe bongo nde na communauté pena photo tika photo yeba ko respecter bibemba bato photo yeba ko respecter ba matanga bato photo yeba ko respecter cérémonie na cimetière po boye to ki na kobunga to perdre moi mukie moi sens ya ba douleur ye bato bakufelaka donc kitoko te OK pona lelo tosuki awa en tout cas merci na mutu nyonso oyo azwaki temps na ye lelo ya kotala biso ya koparticiper na lisolo oyo nde tobeta malgré ezalaki mpena lisolo ya esengo te eza lisolo ya douleur ya pasi donc baoyo baza na expérience ya kokufela boyebi ndenge esalaka. And Cynthia, first of all, thank you for sharing your story. No, thank you. There was another one I forgot to share, but next time peut-être. Yeah, je trouve que est touché mutu. It will encourage someone. And maybe aux vraiment temps ya ko sil c'est lisolo na vraiment tetina suka, mais je pense que ceux qui par exemple, you know, mutako luka on a privé beaucoup sur lango, it will be really nice because I feel like it's definitely going to encourager parce que basi bele ba olika na makambango. Alors so thank you for sharing that. Yeah. Donc lisolo ya kokufela eza lisolo moko très mulai donc moi to 600 nyonso na épisode moko ezate mais merci na bato tout o bazwi temps ya otala biso lelo mpona kopartager lisolo oyo na biso malgré eza lisolo ya pasi lisolo ya douleur mais tolingi tosala yango kaka to fait comprendre mwa moke communauté ndenge baoyo baza na expérience ya kokufela ndenge esalaka biso je crois que bomona biso lisusu tokoya lisusu na baépisode mosusu mosusu tokodévelopper sujet mais tokolek bino nao bosala biso plaisir bosabonner na chaîne bopartager et puis boliker bouton mo ezala na mopandi moko boye etia lokwa neti mo liboko moko boye etengama boye finango kaka tui douleur mobutu ya douleur tui mawa na mort mawa na mort